Yo mutoye nango. Opesi biso. Funda. Ah. Yako sima. L'expérience d'inonion sur mon âme. Papa Macamonio sur mon âme. Bébé oyo moko pesi soma. Et yenami. Soki ezala moto olobi moto. Nasima tokota. Soki ezobimisa makila ba problème. Tokoyeba puisque ma vélo et vous t'y parlez. Pas serviteur. Will oil. Et ça, oui, il y a lamentation. Il y a Israël. Et ça, oui, que ça très cher. On l'a là qui va nous. Nanda. On l'a là qui va nous. On va être qui vous trouve sur la terre. Pour ceux qui ont dit, vous tout, quand aussi va. Le code de Yosana bébé, moi, il a perçu ça. Simba, awa. L'église de la Maboko Likolo. Bino, vous sortez la moto. Amen. Vous sortez la ligne. Papa, yaka. Père, à son sopé la oui. Papa, yomo copé au sortez la moto. Le moto, ce qui est à la bamba, ce qui est à la déco, et à la salle, la limite à mon moto. Pour you, nous avons un témoignage. Et que ce soit de la moto pour la bonne. Je prends la casse. Moto esali. Moto esali. La moto, liboko komi moto. Moto komi nini? Moto. Sopela. Tika. Kana makasi. Osuka moto makasi. Moto makasi. Kana ngira makina ndenge sobi. Toma moto makasi. Sera moto makasi. Bonjour journaliste, Nazali apôtre Don Piba, l'homme de l'origine, l'homme de Bunganga Nzambe. Nazali représentant légal et église Arc d'Alliance au Isaïe Namasina, Moussala Nangai Nazosala Yangoana. Alors, sans plus tarder, homme de Dieu, l'apôtre Don Piba, pourquoi Babengakayo l'homme d'origine? L'homme d'origine, c'est-à-dire Nateaka Makamwetali Bunga, origine Yamutu. Et bandeli. Omoni papa batuba oleka na délivrance.
Ce qui mutuazo le kana délivrance. Ce qui misisa na ye origine na ye ayebi angote et kozala pasi po a le kana délivrance pe azwali pamboli. Yango lokola na mema batu ba yeba origine source. Il y a problème na bango yango wana lokola batu ba bika ebele na ba délivrance wana yango ba tianga l'homme de l'origine. Vraiment l'homme de l'origine ndenge otikoloba moko c'est par rapport ya musala o azali ko sala na koloka ko mema ba découvrir ba origine na bango place ba hôtel pe ba témoignage c'est tellement ebele o bino moko ba ko mona ya koloba ko tout exalté mais lelo to solo la sujet moko o pe eza ko tsa mabuli eke na mito bato ezali likambo ya mafuta huile. Est-ce que utilisation ya huile ezali biblique ou bien ezali makambo ya kala? Non, makambo ya kala ezali te ya makambo ya sika pe ezali te na Bible. Ozomona na repesa ka exemple po tanga ko tanga ezate ba magazine na bino esenga to kene mbangu. Soki otali na Marc chapitre 6 verset 13. Ba apôtre bazalaki côté ya sango malamu. Na sima côté ya sango malamu ba bandi sikoyo kobimisa milimo mabepe bazo wendre batu mafuta batu bazo bika. C'est-à-dire huile wana ezate huile spirituelle. Non, eza huile oyo physique comme ça, huile d'onction, bazu, ba pesi batu ba bondeli batu ba kangolami. Ce que otali na Jacques chapitre 5 verset 14 à 15 Bible zoloba soki mutu azana maladie azana problème abenga ba ancien biso ba ancien bazwa mafuta ba pakola ye c'est-à-dire makambo ya kala wana ezalaka te na kati ya liloba na Nzambe o Nzambe ya kala azali Nzambe ya lelo azali puisque ye moko alobi je suis le même hier aujourd'hui éternellement na Hébreu 13:8 donc Nzambe ya kala azate Nzambe ya sika ezate et loko ezana confusion ebele pour la nini journaliste puisque batu ebele ba mi vandisi kaka na mubuko a vision na ye soki Nzambe apesa ki vision enlèvement ate aka enlèvement akondimate makama mafuta soki mususu Nzambe apesi ye makama repentance avani kaka na repentance soki mutu mususu Nzambe apesi mutu na mutu Nzambe apesi eloko amoni ke ya ye eza final mais eza final te c'est-à-dire eza ba branche mutu na mutu azana oyo ye azosala pour que bana na Nzambe bakangola c'est ça le problème que mafuta eza biblique mafuta ezali biblique mais toki balobaka pe que non utilisation ya mafuta ezalaki beaucoup plus na ancienne alliance mais lelo mafuta na ezali ko symboliser Saint-Esprit pona o globani Saint-Esprit ba apôtre o bazalaki na Yesu na Marc 6:13 ba saleli yango Saint-Esprit comment puisque lelo na ebso un homme de Dieu pour akoma mosali ya Nzambe penza ya solo il faut ba verser huile pour la nil ba verser huile wana comme Saint-Esprit ce que otali na ba église nyos okomona po ba komisa mutu mosali ya Nzambe ba kozwa huile ba wendre mutu pour la nini te ba loba ke Saint-Esprit a wendre ye le Saint-Esprit aussi fait de grandes choses mais en réalité to kene kozimisa na Nzambe te de façon que to kosa ke non ezalaki ancien testament non nouveau testament papa Nzambe azan Nzambe multidimensionnel azan Nzambe oyo mutu akoki ko mesurer ete mutu akoki ko kanisa penser à Nzambe te nous devons suivre la Bible oyebi na Apocalypse alobi oyo akolongola Nzambe akolongola ye pe na kati ya vi na mbuma ya molimo oyo akobakisa Nzambe pe akopesa etumu biso to lingi te to longola to bakisa to kosala kaka oyo tozomona wape na Bible soki so eza biblique nous devons le faire vraiment nomo bozolanda mosana Nzambe azoloba makambo ezali banda ya Bible te na kati ya Bible soki yo pe ozali pe na ba preuve en tout cas okoleka na magazine na bino zo ko plus pona ko démenti to ko prouver car na carte na Bible. Alors ceux qui homme de Dieu l'apôtre Don Piba ceux qui ba ko la huile ezali huile nini il faut pas utiliser non c'est-à-dire c'est huile d'olive et ça huile d'olive mais n'empêche Nzambe akokita la papa omoni makamo na lingi na expliquer yo ba docteur bazana mboka na biso o bateaka ba prophète ba enseignant ba diacre mais keba na bantoma
bantoma baza bato ya ba révélation omoni mate ya bantoma ekoki ko faire troubler mokili mobimba puisque ntoma nde alalaki na tolo ya Yesu docteur akozala na ye tout ça mais mutu ya vivre na Yesu Christ eza ntoma donc bazala ba matei moko ya ba révélation nzambe akoloba na ye ke zwaka mafuta mbilo wendre mutu akobika alors na batu musu ekopesa yiki na yebisi yo boye mutu nyonso aza apôtre même na mboko oyo azali mutu moko aza na matei ya révélation azote lokola docteur te azote lokola pasteur te lokola prophète te ye azali na ba révélation c'est pourquoi ozomona na ba révélation ana eboma mboka eboma bato te boye te eza boye te non un homme de Dieu azamutu ba révélation apôtre azamutu oyo alalelaki Yesu docteur akozala ate ba docteur ba te bien alela bango ba prophète ba prophétisaka bien mais ba keba na ba apôtre et puis chaque apôtre même na mboko pongana linga kobeta tolo ya apôtre Aidi Nabala makamazala ki kosala bato baza okamwa shitana toka ba apôtre mo eto tanga ba apôtre mo sezate makamo ikoya ka polémique na mboko ya ba apôtre kuna apôtre amonisi mutu apôtre asali boy mais yeza mutu ya révélation asa lokola batu nyonso te asa un homme de révélation soki nzambe ayebisi ke lelo lalisa mutu na se tala par exemple Eli nzambe Eli na nzambe abal papa bazo sala makamu po ba mona moto epela mais tala révélation ye na Eli ale ba sopa mai na ba tumbelo basalaki abeleli moto ba révélation omoni ezate ke tolobake c'est huile d'olive mais ce qui nous a révélé mutu donc un peu à révéler mon sein même à ta maille même à ta huile même à ta mafuta même à ta zélo à utiliser ils ont un problème mais oui ce qui est la révélation nzambe peut comme on a bilemo net dimanche les kaki nzambe a révélé nga alobi nanga alobi mutu moko ya na mabele a lopam mutu moko ayaki na miso batu na webo filmer ngo ba filmer na loyi papa simba ngo asimbi na zuika ka huile d'olive na sopa boye papa akomi oganga yo mutole nango opesi biso funda ya kosime l'expérience d'inonion sur mon âme. Papa makamonion sur mon âme. Bébé oyo moko pesi bisona. Et yenami. Soki ezala moto olobi moto. Nasima tokota. Soki ezobimisa makila ba problème. Tokoyeba puisque ma bélo ebuti pa yayo. Pas serviteur. Will oil. Et ça, oui, il y a lamentation. Il y a Israël. Et ça, oui, mon cœur, ça très cher. On l'a là qui va. Nanda. On l'a là qui va. On va là qui va tout sur la terre. Pour ceux qui ont dit tout, quand on s'y va. Lokola yo sana bebe moya pesa izate. Simba awa. L'église tobola maboko likolo. Bino boso senga moto. Loba amen. Boso senga nini? Papa yaka. Tamo toso aso sopela yewi. Papa yo moko pe oso senga moto. Loba moto soki eza na lopamwana soki eza na ndeko eza na kosala na limina mona moto po yo nde kozala témoignage ya bato sopela ekristo bondela moto mpona yo bondela sopa makasi kakakane sopele ebile kakakaka moto kana
Moto ezali. Moto ezali. Eza kopela moto liboko ekomi moto. Liboko ekomi nini? Moto. Disopa, sopa na sopa na. Tika. Kana makasi. Osuka moto makasi. Moto makasi. Kana bila makina ndenge sopa. Tuma moto makasi. Sera moto makasi. Mesa usala makasi. My God. Lelo na tongo na ye nango. Mon président ko sepa na ye. Oyo ko sepa na ngai. Mama mtayo ko zanda mabele pa na ngai ayo tika pa ya pote sengaki. Kaka l'église. Kaka l'église. Kaka siko penza. Kaka siko simiango. Tana simiango liboko ekomi moto makila ebimi na kati ya liboko. Est-ce que vous trouvez qu'on va mettre? Le va mettre la pierre. Makila oyo, eza makila njoto na ete. Eza ki makila liwa déjà liwa. Awa famille na ye liwa osika. Le va amen. Ah! Mbala moko makila ebimi. Ba image ça na bozo nango déjà ndenge ezolekana. Ozomona, wele za révélation. Eza te que eza ki révélation ayena mabele na ye. Mabele pe vandi wana sikoyo nazwi kaka huile d'olive papa fukama o mabelo yaki nango fukama ale na pako na tie mafuta pa tango na tie mafuta makile bimi moto moto ce sont des révélations papa wana abenginga lobi papa nazaki mutu ba mari de nuit femme de nuit blocage nzele sanine e fongwami na banzi soki oye okozwaye akotatola omoni ba révélation mais wana c'est biblique et c'est ba révélation nzambe apesinga alors c'est pourquoi yango ba benganga l'homme de bunganga nzambe jamais rata vraiment l'homme de bunganga nzambe jamais rata to koma kuna parce que bozoka ye moko ndenge azali ko dévoiler ba secret o nkolo apesai mais homme de Dieu ba pasteur mingi pe ba yoka ba maté wana o utilisation ya huile eza mabe ba tika ko sela ngo okopesa basa nzambe nani na opesa bango courage soki eza nzambe nde atindaki bango bazongela ya ozomona ezali par exemple tango nzambe asololaki nanga yo ozalaki te pasteur moko azalaki te kaka ngai na nzambe mais comment bazo critiquer on eloko nzambe apesi otikango c'est que mekolaki lokola ngai depuis 1998 nazala bunganga nzambe ti lelo bato bakena États-Unis na mouchoir apamba na bondela mouchoir passeport expiré akena ti États-Unis aza professeur na docteur à l'université Las Vegas ce que olani na chaîne na ngai moko oyoka ba témoignage wana akenda poto c'est-à-dire ce qui nzambe apesi yo révélation koyoka batute yo il faut avancer tala depuis 1998 ti lelo 2018 nazaka na bunganga nzambe jamais rata donc je ne peux pas décourager et sa vision nzambe apesinga na okene nango esika komemanga tala na bondela bato mabele mai babika mungu babika mafuta babika mais dimanche oye kamwisi ngai nzambe ayebisi ngai ke belela mutu moko aya na mabele lopango na ye na lobi na radio papa moko aye nango na miso bato na bengi cameraman filmer a filmer na lobi papa simbango papa simbi na sopi will makila et puis makila on a moto papa toki miracle azongi ndako makambo nyonso ekangamaki esala nini efongwami quelle révélation
En tout cas, bien moko bozola na mosana nzambe eza vraiment makambo ya lokuta te oye azoloba, ce sont des vérités oyo biso moko tomona ki yango na bilili. En tout cas, il y a commenter ezalité. Mais homme de Dieu, mingi pe lelo ba koma ko kende na Israël ko somba huile koya ko apikango. Est-ce que eza mabe? Non, c'est-à-dire ngala wucho yebisa yo. Soki nzambe apesi mutu vision. Tala papa oyebi mpuna ya Balam na Balam azokene ko mudire mutu amona ki liboso eza nani ezalaki mpunda Balam amona ki te Balam akomi obeta mpunda, c'est-à-dire ngai na koki ko contredire mutu moko te soki nzambe nde apesa ki ye vision wana. Mais oui soki olobi maloba, c'est-à-dire c'est la parole ngana loba kana tem moko na teka la parole crée ngai na ko loba na yo ke lala na se lobi qu'on a eu ça wana. Cette parole est comme ça mabele wana guérison, miracle. Hein, c'est ça. Vraiment. Mais autre que le elo moko ba bien l'homme de bonganga nzambe. Pourquoi ba bien l'homme de bonganga nzambe? Puisque na sauf faire confondre batu. Makama mafuta ngai, makama mai ngai. Et comme si ko makama nzete, batu ba beta nzete à Moïse, batu ba kufa, batu ba zoa mouchoir, ba arrêt cardiaque et si là. Siko ba moni bunganga nzambe nyoso ezai pa na ngai. Toutes sortes. Siko na yo ko mona susu mabele ya lopango. O ba kanga et peli moto. Et peli penza moto. Siko makile bimi. Vraiment. Mais c'est quel miracle! Yango balo mutoyo OK kuna sa po mutu muso akoza la bonde la ka mai. Kaka mai ya pam. Mais bango ba mona ngai nzete. Ba beti Moïse alobi bo beta nzete. Ba na Egypte ba kufi. Na beta batu ba kufa. Mai batu ba bika. OK neko koya na mai 7 fois po maladie ya lèpre batu pe ba bika. Mafuta batu ba bika. Mais ozomona te ke baninga no ba pasteur ba bengo magicien? Ba benga mukolo asuka. Tokotala nana okota lola. Soki nazo sala na bunzambe tokotala soki nazo sala maj yango ngala lobaka bakota ba loge ba étudier est-ce que mutu openza ezaya nzambe ou bien ezaya loge puisque papa tala depuis 1998 98 til lelo ça fait au moins 30 ans o ngana sala service a bunganga nzambe e banaki koyebana te puisque batu ebele bayebaki yango te yango wana nde ba medie ye yango babani ko yeba mutu yo boye mutu yo boye yango zo mona foule zo landa l'homme de bunganga nzambe mafuta to sime ngona baboko vraiment nga pena na mona ki flama moti dingai mabela ngwe utakiwa mabele utaki paina lupa oyaki nango yo moko ngai moko alors tango to type lupa lo bisoko yoki moto o yepsinga ipoktika ngai moina tikezate na zo lenga na lupoko vraiment il me vinga na moni pesa flama moto après nga la leli pena papa na soko gate tina boaki yango pena ta la moto yango kote bimingai na makina na mako alors yango wana tango na kini na ndako na moni ba puku ba mama ba balo pa mbao ba puku lo baba liko kima c'est le service social kiwa service papa sala kilo ba puku nyoso ba balo pa mbao na ndako ba balo kima ba moko ya c'est là Loba, amen. C'est que ma pouque est belle, la dame ça va pour goûter. Et là, ma dokia. Papa Loba. Ma pouque, maman, ma qui m'a moussé le collat bateau, ma zone au point dans le pont, moussou. Sur la scène, ma zone pour ta main, on m'a pas ma patte. Et si on a payé, on a biboté à ma camus. On a kenny, on a vu le vocal, ça n'a qu'une on s'en ramène. N'a qu'une on s'en ramène, on a oh, il y a pas de one. Yango wana par contre je me comprends sur le papa continuer na nzambe wana to komona bikamo Kina mabele awana ta locataire kina mabele awa papa vengi so asambeli mabele wana ayebisinga ke tia liboko na tie liboko azwi ka mabele na azwi uila tie tango atie ayebisinga ke kanga so banda kobelela moto na bandi kobelela moto na bandi kobelela moto nazo belela moto ngalubi papa to na mi esala ta minute te mabele wana moto yo mzoto na ngano te komika moto na bandi kolela ngalubi papa nazo kokate Makila. Tasi kuta makila ya ngo wana.
Mabele ya kinayo. Mabele ya kinayo. Apôtre Asopi ma huile d'olive. Omoni moto moto l'équipe exact na nzoto mobibaka moto. Nzoto ekoti nzoto mobima. Na biloko nyonso ya nzoto. Moto kaka. Ya yoza wa prier. Beta tabolala. Oui, c'est ça. Ale makolo oyo to nazomona ke. Moyena du matin libande ezate. Makolo ko minga kilo ndire bazuba kaka basai nini? Bakani. Na ukoti na kati anda kuma lubinza be o juste o pensa ezani. Na bandi ko bondela na elo kunte. Na zuba nzete na bandi ko beta na makolo na leti na bete elo kunte. Ngabi ezani na ngo pensa eza bunganga o papa ale bisa bisoke. Soki ke nyoso wana eza ozana bunganga na kati anda ko somba kisi te o kende hôpital te. Mais so kaka babunganga osani ni osa. Na sali bunganga na no elo kunte. Na vani na komi 18 na bengi papa abondeli. Abondeli eloko esalamite ngalubi onza oeza nini lobi ngana l'église na okende te ngadi yo satana oza lokuta mabele moko papa utaki nango ngomba ayaki nango awa mangengenge tosombaki mabele wana na 1500 nazwi mabele wana na ela musi mwana ngana lobi ya pesa mabele wana na tia na se ya mbeto pesa nga yango apesi nga mabele wana Nasu mabele wana na bandi komase na lobi ke loba ke dobli baza ya lokuta ne soki aza ya solo ngai lobi na kobima na kolamuka na kokende pe dispe na kotémoigner monene na nzambe nazu mabele na tie na mai na tie ui na bandi komase nazu pochette na tie na kata na kata makolo na nga nazu banzete na tie koto ya bunganga nzambe na lali nango na ndimaki teke bandeko nga lelo na kotelema awa na ya pe na kati église na neto komi awa nyonso oyo na banda koyoka eza lisusu te na kobakisa papa nzambe afambula yo merci okufa na biloko misato merci ya liboso boyengele ya mibale mbongo ebele ya misato Apocalypse 12. En tout cas, apôtre Dompiba et Zamatata. Mais namoni, ba service nyonso salaka, ils allaient toujours accompagner na offrande. Pour nanini. Mais il faut sceller. Il y a un peu ce cas exemple mukomuke. Tango batu bateka mutu moko azokene poto nzambe azomona yoko bala au mona batu bazokeno sceller. Ça dirait kokisama. Donc service il faut offrande. Il faut qu'on scelle. C'est ça le problème. Sans qu'on scelle, il n'y a pas un problème. Vous savez, avant Bawendre David, Nzambe ayebisi Samuel, alobi kende scellé en un sacrifice. Pour ma kamonazo ça nene et kokisama. Comment dit il faut qu'on scelle? Il faut toujours sceller. Donc ils allaient accompagner na offrande. OK. Yangone efongola. Efongwa ko yo yebi offrande au pamba même dîme. Nous commission ko yana ko expliquer nos collection basio ba pesa ba dîme pa nanga. Basio ba soutenir nga. Bazaki ko bota tendenge lelo ba koma na bana. Vraiment. Mais yo yebi te ko pesa efongola nzela. Efongwa nzela. Est-ce que yo kondi makengai na chango na zana chaîne ya radio batu ba yeba kangote pona nini puisque ngana yeba ko sceller so mutu ayebi ko sceller même na musala news oh voyage si matin ko bota makambo ebele mais benga apôtre Dompiba loba Dompiba j'ai $1000 na sceller ngo bongisa chaîne na yo na sceller ngo bongisa radio na yo na sceller ngo tambola na magazine Zoom obie ba Monica kayo ba pesi yo mbongo ngana leka kaka na bondeli pona mutu wana akobota lokola ngulu vraiment bane bero sida ekosira donc l'offrande scellée ezala impact
eza tala oye bien makambo eza ebele tokoloba ngo makambo mosusu collection temps mingi na magasin na yo. En tout cas tokomi na suka mosala na Nzambe na ebite na église na biso kuna mabongisa nini ezali mpona bana na Nzambe. Donc à partir les 20 dimanche les 20 ou 27 de 6h30 à 8h30 chaque jour ordinaire. Naza na prière moko ya bunganga Nzambe ya ezala mutu aza na hôpital Bimaya. Accompagné kaka ayeba bien ke kokena zokende mafuta. Asele mafuta na ye. Pas to bondeli Nzambe akozonga lisu na mbeto te. Donc dimanche le 27. Dimanche le 27. Ya wana pire bunganga Nzambe na oluka batu baya na mabela mapango na bango baya ko expérimenter moto azongisi yango na lopango mutu oya yaka koloko na butu wana amona makam et puis makam ko salema. Donc pour moi ngai na bengi kaka le 20 ou 27 6h30 mais dimanche nous auto sambelaka 6h30 à 9h30 à défaut 10h30 oya mais le 20 ou 27 à 6h30 na pourquoi to sambela te biso sambela kana tongo na yo mission ngo eza elengi mais ngonga bo pesi biso eza pasi mingi. Alors numéro de téléphone papa 090 une adresse pour salité 090 390 10 59 090 390 10 59 090 390 10 59 ou 089 38 22 316 089 38 22 316 oya lingi kotinde langa moi quelque chose na M-Pesa ezali 082 56 53 275 082 56 53 275 avenue Okapi numéro 11 sima marché à Liberté na Masina okitika kana re karai ozika bato moto tikangai na Okapi numéro 11 ba yebi kuna bakena l'homme de bunganga Nzambe. Voilà. Ezagitoko makasi. En tout cas boyebi ke télé ezande likamangonga vraiment mbalasima a promettre que akoya akufungula tozana ye awa na susu Congo plus pona ko dévoiler ba secret spirituel ba secret ya bunganga Nzambe oyo batu mingi ba ignoraka ba baraté akobana kufungula ngo de temps à autre. En tout cas ngana bino to suki yo pe ozana besoin ba lobela o lobela pe makambo ya bonzambe to o pesa pe message pour na bana na Nzambe pe peuple congolais balanda zum Congo plus ezalana pona yo. En tout cas toza maboko kufunga pona koyamba yo nazo si micro na plateau. Merci.